pharmacie kominze la toilette hôpital kominze la ya wenze baninga kitunga ye memaka pondo ya ngase médicament tabako zenga kamele site ata olesi yesa kya mpundu ekomema ye mosika teo libangelia makana periode kasi ntaba mikolo nyonso taba kamarade na yesinga kasi mokolo taba kufaka singa yetikalaka kasi bolingo ye meminga nzoto bebi motema ye memi moteme mimi tu jeune o trésor ya bananga alubo stare andi makenzi tu jeune ba o ye yotoke bakanza wapo na chapele tu jeune ba o Mandela wele la partet lumuma kuva pour l'indépendance ndengo lingo bomanga ye Jennifer Ilit trésor ya boko bomanga yawa Arnaud de Kavanga manzambe nanga ye tiki tiki ti ta atanta ti tanta bu ebani ndenge ninyo sakana la voix du peuple baokanga yo kachi bakopeta likose kokanga mama au tereren terere, au, terere, terere, au. Vincent Louise, Mukondi Bango, au. Vincent Louise, la voix du peuple, au. Salut, bienvenue dans votre site La Voix du Peuple, la émission Labino, les news des stars, Oyabino Vincent Chiluizi et toi de la presse chère ami internaute. Nabi Botuko le Bobby Vincent Chiluizi, bazo mon aïe sous tes mains. Tous avez gagné moi système de réclé premier sauter bozo sur épisode, émission, show et ma kasi. To annoncer nous déjà la semaine au bozo ya mango déjà. Cher ami internaute, na yambo nazana kati ya 4 moka kitoko. Oto benga bongo mafalai, mama falai za veni Kaonge 17/4 Kaonge 17/4 za 4 moko ya bien nebola na vérité en face c'est ça na kati ya restaurant la bango restaurant moko ya propre terrasse yango pour ça zolanga moi libanda bamona propriété nengezali donc c'est ça espace moko ya kitoko dans ce boye kin ozana pour ça olia mbisi ya malamu zana poso lia pena mbisi ya Congo ya mboka na accompagner na bloko ya mboka na biso donc yaka na Kaonge 17/4 et puis chez Mama Falai na commune ya Lemba juste entre super na terminus cadre ya kitoko elengi vraiment na bengi ndeko zoya Kishasa ya robeta to awa ozala desi ata muketo bika soki to lobby to satisfaire bino toujours à tout moment cher ami internaute comme d'habitude bobi ke na kati ya les news des stars et ça se passe au émission au to sala enigma to mbela bino ba musicien ba théâtre donc au nyonso azo sala kombo na eto azo linga asala kombo na e ça se passe au to pesa bango lelo to zana ngambu ya depuis Pomba Nuance artiste musicien oyo assez bon ko évoluer pendant un bon temps et pas ya Weranson lelo depuis a commis leader bien mo abeto bengeno leader tema a commis na oyaye eloko ada ko sala azo misa bientôt album na ye ouverture et nakati album wana akoyimba banzembo ya kitoko ebele ya bien mais akozala ye moko te parce que akokota jamais studio abana koyemba bandi koyemba non il faut drummer azala il faut soliste azala il faut bateau bakozala ba accompagner na ba chœur na ba vocaux pour que album wana ezala bien alors ça sera aussi intéressant pour na biso avant album wana bimbato découvrir déjà bato yango bakozala banani bato nini bazo ko accompagner depuis l'album mango et le plaisir est pour moi aujourd'hui de recevoir son artiste musicien chanteur et puis drummer mais le loi na guitare tu redécouvrir pourquoi il est na guitare donc des artistes musiciens à des plis qui bangonde to mega pe ko beta ma solo il y a album na bango il y a évolution ma solo na bango et puis moi soumis sur et ça la bien pour la et ça peut ça moi émission elengi sans plus tarder nazo peut ça passer directement micro na invité nanga bonjour papa. Ouais, bonjour les grands journalistes Vincent. Ouais. Comment on a eu ça bien avant de retour au Tala. Ouais, oh tout jeune d'Afrique, veut dire que musicien à Pomba de Plique, nabi ke bana poto bino bat bofula rabatu. Musicien na bino yeyo, talara mwana onde azali. Souka. Ouais. Tout jeune, bon orchestre. L'orchestre est super bien. Tous qui dans notre travail dans le studio, nous surtout l'équipe PPL, Kala Trota, on reçoit déjà moi l'eau mobo et ça la bino bien en décembre après février, je me prête au calé de date pour ouverture dans ce bima. Vraiment. Ouais.
Kane va venir en ouverture. Bonjour mon frère. Bonjour. Combo ça la bien la bande de Raisonner baguette à yam. Double main. Raisonner. Baguette à double main. Double main. Tourner en akati ya orchestre ya déplique. Il y a pas mal nias. Dans l'album moi to betiam. Ngam na betinas. Yebsa biso d'abord studio où il règne ni côté na yo assurer ozo assurer bande ko ba tala biso. Na la si magas point da pomba temena pomba nias. Ma kota simana bien na kitoko nyonso lengi. Tozongeli tout jeune bande ko be bazotala yo mbali boso ba mona yo e ko sala bien yebsa biso parcours na yo poto retrouver pas déplique bandara wapi bandi musique ngo ndenge nini poto komati e pas déplique. Ouais, ngapna parcours na ngapna na tourner na ngat trop tende ba masa msu ba tourner et dire que na zang na mission douche dire que tongo pomba kolongwa ka longwe ton ndo vanda na leki ne ona pesi mbote gandi muyamba yabisinga tende nini pomba longwe wenge est-ce que koko ya na bisi orchestre na ngana banga na ngo kisele ga fort ote ya kaka champion na veli gangi moi dimi na kepe prai inde za la biso bata catholique moi prai banini na yana pe na kuta déjà ba fa na kuta na sala test le ka bien type le loto za to bunda ouais mais obi que par aux essais cameraman na série avant to ya mayo to zogi moi temps au se renseigner sur obi ko kosi bana poto fort ya solo kosi bana poto mabe moi mobalo yo bande onanga ayaka pa wera asala test pa wera tant fabrica sa longwaka tant fabrica sa longwe il fallait batumo ba ya pour ba assurer que bango ba ko assurer absence ya Fabregas ngala mona mwa mobalo yo sa test pas papa betranga non partition moko ya nzimo moko ya Fabregas ayemba bana poto ba pianga raison bota ngana na raison ouais tout jeune d'Afrique yeyo quoi bolingo dona bozoba bolingo tanga gela cité Olivia Maleba bengelanga dada kazadia wa bolingo nyokola kanga ya yuyu bolingo nyokola kanga tu Geneva bolingo kotisa koviolomide va conflit jeune pato alazala kiolinga tenanga silika yazala kio bondelanga lokola bebe enzambe nanga yo Mogolo na gogo fama beleko lela tuje na wai Mogolo na goga chwaye soga ye na kozegwe Kana lela na vidirga tusuka pota la kapsana Pour sentir que bana mona facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique choco frappant ça dit on a bien regardé choco frappant ils aura pas plaisir te quoi donc ça rapina choco frappant et yé maman bonheur yé pina place au Vincent à reposer à monter mané quoi na lela fort place au ça motono ya mwana zo la nanga en direct yo yebi au sentir bina mwana mobali oyo que à cause de biso donc beta tout le power pour moni puna il aura mis pas ya et pas ya on a biso ya soliste wa beti minulu yebsa biso d'abord Marco Bomba qui on met ngala ba recherche na ngana yebi na maison mère qu'est-ce qui s'est passé pour tout monde en sous après test te nga mingi to lobelande mambo wenge po mambo ya pardon mambo pomba déplique po na sali batu na le bon mot c'est là non moni histoire les arabiens histoire des arabiens moni aux artistes aux musiciens ba te belé ba découvrir yo lelo yeba ke non ba mono bozan la bato au sauté intéressé bango sepeli si bango les en loi nature jusqu'au bato na bazan pour ça ba yeba peu moi parcours non moi juste ça passant que non na maison mais na umela gite po na bobo juste exactement aux finga ils a aux barara vérité ouais na maison mère nazaki na ngande na l'aise dire que moi mal à l'aise talara oyeyo moko okutani na bato belé mitema mabe dire que trop de cal trop de mambo belé mais ce que pas pomba déplique nazap na l'aise la maison mère tango yaki tout de makambo belé tout de mitema mabe pas ya Weranson to pas ya bureau to pas baninga no ba musicien na ebite pas musicien pour wera otio mutema mabe na ndeni ya fula mututu otio mutema mabe ta pas musicien nde mais ce que et pas pour musicien qui pas na solo ngoma tana podo batindikio to kapo pour chef d'orchestre kakol ando nga to matala ba podium to te kakol ando linganga fort kakol venando linganga fort ko
barankini okakola zaki na ona bato siko ya ndoko elandi ngai ndoko elangai na zaki na leste kendaka yo moko bino ya nanga suti tenga mo pena na kendaka pena na bité le roi so musique yango ezaka fobi mais pas wera ensemble wana tiki na musique mais na moni ke nzamba munene nzamba makambo ebele ba projet na tout so tiki on repa nzambe mambo bien sale malelo pe kala trota monde mobimbe yo kanga pa pomba pona yembi to ane babandaka nzamba za malamu nzamba za bolingo mais ta roma na siksa o mona o nzamba akabaka ta defisaka nde to moka ba artiste msuba mo lo na télé artiste musicien après pas ya Weranson na ba recherche nanga cher ami internaute par où c'est ça zo na face na groupe là zo nga bena groupe bien pena bon mona lo wana na bigena parler Iko Kitengo Wet, l'homme de la 25e dynastie, a répondu déjà qu'il est face à Fabregas. Nabi que Fabrice Mobiala, un garçon qui est prêt avant qu'il soit prêt, il n'a pas Suisse ou Anna, Motema Johnny Mobiala pas répondre, il a déjà que Akogana devient Fabregas. Et puis, dans la recherche, na sala ba bisinga que artiste et musicien au total wa Akogana Fabregas, à sala peut-être c'est pas Fabregas, pas comme musicien. Qu'est-ce qui s'est passé? Te nga pena na Akogana pena na Fabrice te. C'est-à-dire que nga za elongi na ngai ya mwana majaki c'est-à-dire que naza ndenge pe na kendela makambo na ngai mais pas Fabrice nazalaki wana ye moko alingai na ngai te boye na ngai na makambo na ye o ngai te ngai sono boye d'abord yona Fabregas boye bana ka kala to boye bana ne ka jour nota sa teste pas na te singa na Fabrice to yebana pena veut dire que o la président na pesi mbote to yebana kala pena ya banenge mo na palin veut dire que ye pena ebike o bao komanda ko pena ndo benga nga pena ebike wana check mais sala ka na makambo na boyi na ngai pe chose akite au bao au check il y aura encore combo à pèse dans la liste benage mutunaya kati donc Fabregas va yé banani na bonga bo mwana ba benga check non le bien mais au moins étudiant na sona na se rappeler chez Newman vient na biso comme un frère ando ben étudiant wana ngape tozana ye ndega mamango sale manzambe lelo pambolier a commis oh il fallait pas comment ouais tout ça. Et ça là qui pas cité mongolo n'est pas Fabregas na ndenge bo souffra na ye na ndenge bo nyokoma oui pas moninga na pour bosser pemé na boy te sala nga na pas makasi po na kanise trop mambo bele na tête mambo bele tom susu o ya idangai o tom sunga pe na idai sala nga na pas ndenya ko boya mel ko za makambo na ye chose akite fallait na tiki na ngape lelo pe na pas pomba de plique na za nga l'aise moi mukio na zwaka na mi ye baka ko batela karona nga quoi ko ebike yo nga na bike bandeko ba otala biso ba kopesa nga raison mama na nga Majaki Nzongo na kati ya France wana mama Vincent Majaki Nzongo merci mama donc place aux amote na yo a kopesa nga moi raison kamena lo basiko so tali ko yemba na yo oyemba le roi Fabregas siko yo kino orchestre Fabregas ko sani siko so yo mo oyemba ndenge Fabregas ayemba siko Fabregas ando sani pour so yemba pinza na olinga ba betu so lo moko ba comprendre na lo ba ke oyemba pina le roi Fabregas beta lo moko zaka na la wana ya tout jeune d'Afrique yo kobelizeleki kominzela toilette opitele kominzela ya wenze baninga kitunga ye memaka pondo ya ngase médicament tabakozengaka melesite ata olesi yesaki ya mpundu ekomema ye mosika te o libangeli ya maka na periode kasi ntaba mikolo nyonso tabakamarade na yesingaka asi mokolo te bakufaka singa yetikalaka kasi bolingo ememinga nzoto memi motema yememi motema mimi tu jeune o trésor ya bananga alubo stare andi makenzi tu jeune ba o ye yotoke bakanza wapo na chapele tu jeune ba o Mandela wele la fartet lumu makufa pour l'indépendance ndengo lingo bomanga ye Jennifer Ilit trésor ya boko bomanga yawa Arnaud de Kavanga manzambe nanga ye tuje ne bawo nanga
naza kuvala kola samurai sena meya sebisa naza na facilité kokanga nzala meya santimati ezalaka na Fox 12 na mwana bato nazobanga ekumbanga ebwakanga tino c'est un pacifique nakozala te lokola Jésus Christ après le repas Jésus sanala munga bilei na lembolaki na monoko mama ya kotale andi makenzi ya komona tokisuwa chéri biloko tikelaki nga pukwali yangu mama lizanga santima sasododie mungwana bilengi na ngai ya santima likakwake nango akoti nango baso abike na oke lengi moko osakana te pause ça cameraman na série on est na Fabregas ouais cameraman na série na bike on confirme on est na Fabregas minute so to vanda émission lengi mabe donc so sentir benaye ba mi bal bazo yimba mais yebsa biso nano et ça on est ni lelo Nengozoye malgré Fabregas, le Fabregas il peut se sentir fier, le peut abîmer à super modèle, naïe peut azoyer malgré et personnellement pourquoi c'est pas là au forçant auto et yara boué malgré Fabregas. Te singa malgré président Fabrice te naïmbara kingai mingi nga na yo kaka venanga bailo ready quoi. Moi na ka ke moi trop nena kanga mesuna pomba de plique. Moi j'ai quoi nga pena na imba nga loka check te ya solo na mbolo bisanga pena do se biso to na matoi te to neni po mama na ba na ngambo ba okamwa te si no so chepena ke vocal na nga na yembi na o Fabrice yembi au moins que to ndenge mote to timbre moko me muna mtana makamu na ye nga pena bi ke ndinga za so album me bimba to ba yo nga pena nzela na ngai nga imba ko même pas le roi yaza ndenge na yembela nga pena na ndenge na yembela soko ko yemba na yo apprécier ngo ni mona yemba ni Fabregas ye yemba bien un bon chanteur bon le roi yo le roi ngai dans ce game taola na si Rose a fait bon po epsinga ke boye ba na ba check étudiant na yo ko nani ba no bao ça dit tam sous temps bao no yemba na kikuku pe Fabregas ba no de na parler c'est normal ye pa landanga ya do ezaka ne abima ki liboso na ya bimera liboso système machela na la coste ça c'est bien na gena ngamu ya tumer na biso tozuma tala yo papa yebsa biso d'abord na kati orchestre déplique combien d'années déjà 2 ans déjà na kati orchestre déplique mais il solo on te réserver ya solo que avant déplique longa déjà bino bo existara déjà dans bozalaka déjà na orchestre na bino moko déjà bano répéter bano zara leader si est bon ce que ba jango ezalaka pena ya solo te ora no ba mise tout le monde dans la maison mais bazara déjà na orchestre na bango na palais ezalaka solo na ebite bio to ba kangisa biso ke leader na voyage to mi répéter la radio que ya voilà ça dans la maison mais voilà ça dans la maison mais bio da tono kangisa ndeza la biso beto ba biso bete ke a olunga ya mo ya o to lua défense musicien to répéter ndeza ba biso te ke pour ma olunga pour un orchestre bio da no répéter na ti mo akoma souvent yo na kati orchestre na tant que drummer parcours na yo avo ya pas depuis collègue wa tenga le na parler il y a pas beaucoup de locuto na gina parler mais na décortiquer ya ngale na parler na parler voici na pa na leva na parler na singa mna lo basi yo na no mono na orchestre ya de nani ya dakumuda te te ngale ba dakumuda na beta kuna te pas vous ça talent no bureau yo beta ba dakumuda adume na dakumuda na beta ba dakumuda te na leva na parler ndelega tono ndezika ngoluka tono zelaka puma pe tina evanda pane na vande libela vraiment pana yo kangi me na musala na yo nozo sala ibsa biso d'abord modèle na yo idole nzaki na drum idole nzana nga ndo taveka nga mo musique ani na yo kando landa mundu te yo drum ngo bana na bo mwana to na kimukolo te na bande ba mwana ndela ka mwana mwasa kana tsama kelele na moyi ngapi na bandika bon ba pixo mera ba pixo wo mera bo te botika e ba mshela ka métier na bango ndezala
type le na koli na ngobo. Est-ce que le resala nga bien na mise na ngobo aya ka répétition na binoto adape journaliste na biso Julien Botala tala le live sanga nga bi Vincent Domer ya déplique soko kangi misu Papi Kakol. Ya on a tuna yo question nga bi yo modidon na ponga ba isinga ba bi donc yo pena suzo beta drum oza pena touche ya Papi Kakol. Ah ba ko si ka ba ko si yo personnellement bon idole te mais ba Domer ni oyo ni ma mona blanc et ba Domer au pinza soit il va ça l'équipe nationale ba zo 5 Domer ba yo déjà na 4 parce que ba bi yo qui choisit 4 Domer au Bokende moi compétition mo liba na tenga soit Domer yo ni ma ah elle bosso na vie na Ivry là aza Domer Ivry vie na beta ndimbiaka Ivry Domer bon après vie na su Titina sous venant Titina beta bien. Oui, après. Ah oui, Titina. Tous à peine vie na mo bu na palin. Dustin. Quoi Dustin na vie na Jack. Abi ko da mystique. Kakolo chewa. Kakolo to yo ka to beta ka biso nsuti. De to beta ka yiba zani na maison mais ngapa pomba. Yaka mdomdana kwena mais quand même vous reconnaître que Kakol aza grand et puis aleki on a drum yozo landa na sima ah koleka la suki yo muto wana nda kumoka za kuna selo de su business to selo moti sikoleka ndisa ndenge ni to koleka sege vena nga sege beta ko sega beta mais Kakol nyumba ebo beta nemo ah Kakol pa beta na business to beta lo mo dumit to ko ndule mo ati duma 5 tonnes bon siko yo ba bino choisi 4 animateurs autant nga ba Jacques autant nga ba comme mo autant nga no zo misala ba Sege ba Kakol ba Domer ni suto zana makasa yeba ni kolo ba Juju se ba tono misala ba Domer a bien faire ba Nicolas wa ya fallu akimi na poto nani ba Cambodge tono zela ba to tanga nga ba tabongo ah boyo zela tanga mo kwani po bato biso to bango yo tangi ba Jack banani ah te nga na bi o nga mona o nga na linga ba Domer va nga linga te ke na kangi pe na pa to travailler alors yo scopo na likio na to na ba Domer nyo swaza nani pe no mona alikio na boulot oyo mona pe il faut comme le roi yi ah wa ça faut vous disque bi man éviter et oyo mo pe no lo ba ah business to beta dum business to beta dum siko yebisa biso d'abord bossé album a sorti album Ezarkan et puis bozo préparer ma solo parce que ba fête en jouer en ba tout déjà na fête ba boire bino siko album ezani yesa so dans évolution ma solo années bozara na studio to ma solo années te studio de fidèle en mais ça moi mike mais le 2 décembre to boka sécurité je n'ai qui mon na chambre après anu ya batipe na datité mais disque na so bimano dans décembre tous la deux plans générique moko sécurité et puis na chambre encore chanino ça va na pauvreté bon pour na bo choisir kana kati on blo ne yimo pour mon salama kamwa mais ba ça biso que ba leader ba misi ba ndego tout bazo bima bazo sala ba orchestre mikolo ba omo viser mingi ka ba intérêt na bango ba otala non ya ba ni ba ndeko ba musicien te mais yo rolo ba nini pour na déplique bozo vivre nini na déplique ngana lo ba kambolo bio mais na vanda pena na bato de gana moni mutema malama pomba déplique nde toza boye prêtre sur ce car album bimi boye déjà ba parler na biso ezali o ye mo rando foute la biso ke yo mo te na te ye mo ko pena a préciser pe place so bandal te ma campagne ke biso de pena boye tema to ba soda na ba massa mso pe ba luka ba koma na niveau nde biso to bundela makambango ke bongo da mutu da so sali tom su garantie 1000 bala repesa pe mwana na futeli nchiki metonga nga chango na makambuna ya bino ya biso quoi c'est que ala mutema malamu à part Rwanda déjà ba voyage to kende c'est bon déjà il y a na matadi je pense to zaki na toti kikwiti toti kimpese to beti to betendo le monde kimpese to zongi ba bengi biso lisusu to beti to yesu fikin dega c'est bon déjà kikwiti to mona yi père on a père to ba 6 album te pomba za dai mo daza muta succès abeta représenter ba te belé ba bimise mais dega aye lisuma so kutani ne kande batu ba mona bango ba danger bongo bango baza banani bongo so ba chebiso na bango no mo ke ba kokima pona fikin batu belé to ka ba sango ba sale lokote mais pomba pena amati bo et dégâts ti vena biso président Mukulu yo mata c'est bon et l'équipe est bien c'est plein pena
ba image ezali yo moko monaka dégâts. Ouais, aza pena mutema malamu, aza mutumo boye, photo féliciter en plus première loko na ye susu ya vie. Atie ba biso to yemba, atie ba arozo pe ba yayo o ba yebana na ba on pe ba sala mambo. Mais tant que biso c'est que apesi biso pe confiance, biso pe to quoi? Balobaroni nango to décevoir yete quoi il est capable bien et na masolo na mnonde bozo so na déplique est-ce que c'est vrai que tozo betano masolo album là mais système de travail boza équipe boza orchestre d'accompagnement to boza pena orchestre na boza na orchestre na et puis comme orchestre zanine si apesi na combote mais toza na groupe d'accompagnement ya groupe na yepena ke ya yepena o na so la il faut raisonner tout jeune fois zala faut yama zala faut arnold zala faut échapper zala faut masambiso raïsa zala ezapena groupe na ye ezate ke o ba ya mo groupe d'accompagnement so inga ke obetela motosili kité ya za bongo de na ke toza ye partout yo zala si ba mission il faut ba zala bisoto zala wana et na masolo na bozo so la c'est un projet de futur toro tu retrouver pe album moko tout jeune à Tchepéchan ye moko taloba ki on a rap na rap moto ça ki ya mardi abi ya zane mutema malamu lobi pe ye pas raisonner neka lora ba tout ba raisonner lobi pe zala pe ke featuring tout jeune na pomba déplique featuring blanc mana na pomba ya okabola charge l'album il y a ouverture à retrouver combien de vocales là non ouverture na des vocales oui on les mis sinon ngai on les mis sinon fort na na tout to ça mo sali ba 10 vocales nga ba bloro bi nga pena na obundela bino ba bloro facile hein obi lobby na otala lobby na parler na otala dans avant-hier na parler na gina choco frappant otala clip ya fraba clip et frakata total la clip na tala na bisa choco faut pas singa mais obi ke biloko pena fo zonga au moins ben album me frakata fali pour venir na contact avec souvent na 10 vocales bourreau donc tout donc ko fait chant yé moko yembaka ba 3 chants ou 4 chants yé moko bandi et bandeti na suka mais bino lelo ko migara album de tout ganga non on a des vocales vous avez pena des vocales wana ko ezanini album on domona ba président fali bando cha ba 10 vocales ezaki album ya groupe. Quel album y a moko boy mo pas ou jamais. Na confirmé que Frakata les albums ya Kofi. Donc na autant la roba autant le même na ba nombre de na tenga le chambo et vocal fallait na 10 akina 10 vocaux dans album moi et puis ba vocaux tout et bêta. Parce que bino lelo ba leader na bino wapesa bino ba décision moi te égoïsme côté na musique ya Congo. Ça bien mais ce que ba otala ce que des vocales là na pris ya ba album misusu pe ona yembi. Si na sur son seul succès te na Congo ngamo na limité ke nzambe na bondela. C'est peut-être déjà mutumo ozo compter na. À part non mambolo bana ke ba vocal na yembi na zapina ke ba orchestre monsieur zapina ba nzembo pena. Pour vocal na ba ndenge tu na yembela ngo. Combien a dépliqué combien de chants? Il a 14 titres. On a 14 titres à dépliquer, tu as des vocales. Générique na 12 chansons. On a 12 chansons, tu as des vocales. On a des vocales. Et déplique botika muté ma be. On a pena na ligne marambo te faut totika marambo te. Oye maintenant mais on a pena la petit message na déplique botika marambo s'il vous plaît hein. Bana ngani ba wera pesa mino tala déplique ya maison mère premier album chant. Wera su chambo ma petit déplique ya yemba les représentants. Sur bino album boy atta 5 vocales ça va. Depuis que vous marambo s'il vous plaît. Il y a bêta des vocales. Si, toga. Tout jeune d'Afrique yo. Nazanga nganyoso ngazi bolingo no de janie. Ouais. Kene na ngazulu ouais. Tout jeune d'Afrique yo. Nazanga nganyoso ngazi bolingo no de janie. Nazanga tapale kasi adresse ya motema na yo te love na yo ndipesa ngai identité wa au pays des amoureux soki ozate na komi sans valeur refoule mananga libanda motema kolima yas nazolela Didier Ishama Pablo Ngoma omoni ndenge nolelaka yo Passé, maman fouille, Kédé. Maria Tango Babo Magie, Soazala qui se colena. Naibebozo, Mangavazo Tala, Kakavoye, Obeninga Martiralo.
me bobengi nga lumumba bolingo na yo o tu jeune mama ye tu jeune mama ye vitamine zoko il y en a toujours besoin mafuta ntabelia makatu jeune d'Afrique sokeza na moto dika na profite wo nga nazwa libela onyokoli moto ndenge nyonso linge yebani ratakate wo kiadi mama fui dire que ça banzelo na bête ça dit vraiment on a sentir que ça c'est un chanteur negara ba on a soit bara topé sa chance tout jeune d'Afrique qui on a vu surtout aux autres là à travers le monde. C'est un artiste musicien oyo azoko assurer déjà là ça déjà que avenir est tellement kitoko donc beau assurer beau soutenir bandeko beau soutenir artiste musicien tout jeune yo Domé on a vu sur azar donc beau soutenir bango tout jeune je pense que to solo lio trop sur là déjà pour biso internet on a émission moula été pour toi talopene bandeti na suka moi pesa no numéro à contact mais voilà votre personnellement contact photo signaler que to dédié émission na Arnold Mavaka Kavangama donc Arnold Kavangama na kati ya l'Angleterre Arnold Kavangama ça dit na kutana na ba jeune ba surier ba logique ba na ba respect à parole mais Arnold Kavangama vala na yo place aux ande na kati Angleterre. Moi, je suis boy. Merci mon frère. Tu as dédié émission vraiment à yo. Donc, il y a vraiment émission à yo. Moi, quelques personnes au Europe et Sambote et puis contact na yo. Dans la poste bateau, c'est plus na yo le lot. Dans la poste contacter yo numéro na téléphone. Ouais. Avant na bandana tozongeli kaka Arnold Kavangama veut dire que Arnold Kavangama veut dire que mambosali veut dire que umela nzamba zala na po eza azar nzambe mo binzelani Alexa bato masana na peso mbote mpanzo zali na Angleterre wana Arnold Kavangama numéro nangeza 081 00243 81 72 28 202 081 72 28 202 so bongo zonga pe sur WhatsApp numéro nanga ngwana dire que poto leka batu na pesi ba mbote nanga trésor yaba open world o bazo soutenir pomba de plique trésor yaba alubo star ami gongo mama konzi ya cette commune Clarisse Bilonda wetu dire que na pesi Kevin Lolo fils du roi Lova mon vélo va na Angola bambota trop na pesi Dadi RBG na pesi Patrick Diam Platini menga ministre d'état Audrey Minor papa na Owen bambota trop na pesi pesu batu basutenanga ming na groupe na biso ya WhatsApp groupe Tembesili Star Rose Trésor Salem Cadet na pesi sous Black Line Iris Mbunga, Jennifer Elito, veut dire que bambote notre na Paris, na pesi sou venanga héritier minimbu koto zali, petit no yo veso soutenir petit no et ça langa bien fort ve. Na pesi Aimé Boubebu, ça qui a loso, Papi Kader bambota trop, na pesi sou Ndaya la douce depuis Côte d'Ivoire, na pesi sou MJ Batoka c'est midi, MJ Batoka c'est midi. Bato ba soutenir pomba de plique veut dire que mission na bino yo so boye denga pe et ça bien ming biso to bato ba ser quoi ba ser ba mbota trop tard bogar na bino yo moi et ça bien numéro ngwana na suki na ngala numéro téléphone bandela numéro téléphone est 080 00 243 81 72 28 202 243 81 72 28 202 sobo kotika bomona imo WhatsApp nyoso tu nazana na sur Facebook naza tout jeune bao bolumbe so betika bomona garçon mo mukende tsinga bo me bogar quoi net Fabregas ni rolanga yo pesa moi quelques dédicaces na bande retour ba depuis numéro na contact et ça là bien mi na comment Dadi RBG ti Arnold Kavangama Arnold Kavangama au domaine au tiga été numéro nanga 00243 89 1798 bambote ming na Michel Abel vena rodiri mkonza maison na changu au domaine au tiga été Arnold Kavangama babi mission format eza yo to dédié on pas na moi na Londres propre na monde bo sanité i pa où c'est ça babi photo banana ye bolimbisi vraiment faito banana ye babenga ye Costa Diomi mobali ya pe
Costa Diomi mobala peme moi na suka ya ba Diomi Nongala legend Diomi Nongala Costa Diomi mobala peme na kati Angleterre net pe Kinshasa mais to zap na mitso Costa Diomi mobala pembe place oza ya ngwana mbote bambote belé na moni babenga ka isusu nani image ya Kinzongo mama Vincent donc place aux armes mbote no yangwala namoni Igo Kitenge l'homme de la 25e dynastie namoni Vincent Disoloka Juvens motema Nicolette Melanie Disoloka na kata Stuttgart na Allemagne ya bino yangwala namoni lisusu oya ngai ya motema ya bolingo ya mabanzo choco frappant facile à garer la sucre mama bonheur vana pe wumela na ngwende na po yozara yanga ya ressemble ezala mingi donc précieuse bambo tenir place à Zakuna donc voilà to komi na suka émission na biso ya lelo na pesi merci nanga na Parouze Esayo cameraman ya série pe ya swag Parouze Esayo toujours propre toujours nata soda makasi na pesi merci na équipe Mbala Voix du Peuple Junior Botalatala Pamela Shekola Bénédicte Shekina Bedi Tumba moi la mulubana Moswahili et Sali Poison donc voilà équipe dans la Voix du Peuple ngwana na pesi pe merci na bandeko tout au botali biso na mokola lelo na kati ya émission na nous news de ça na kati ya la Voix du Peuple na aussi cette émission boité na pesi bandeko nanga ba meko sakana na micro et puis biso na bino to monani prochainement merci bye. D'Afrique yeyo ngoya o maitri bindeleka o babotoli bolingo nanga bapesi na nkoba oba botoli bolingo nanga bapesi na nkoba yokalisi tole l'homme prudent voilà mal de loin il se cache dans l'obscurité kunata moto akomona yete okaka nzambe na bangelu na ye kaka nzambe na bangelu tu je ne ba onanga Jennifer Ilito bakanza wapo na chapele tu je ne ba we Mandela welela apartheid lumuma kuva pour l'indépendance Nengo lingyo bomanga ye Cornela Belilo ya fetija Isako bomanga yawa Wozo bomanga yawa Zambe nanga ye Tuja neba wo Mai tribinda leko Babotoli bolingo nanga Bapesi na nkoba Bina babotoli bolingo nanga Bopesi na nkoba Yokalisi toale Bokalisi toale Yokalisi toale Zambe nanga ye et dire que ouais pour na pomba de plique ya iboyo kango on est là wamba bimiza ba yembe bele ya bela dinganga bela dinganga zambe na ngai bela dinganga mer bilan na Londres zambe na ngai rodi kentingi nanga nzambe na ngai wamba bimiza ba yembe bele ya pesi bulo wasilize pe chômage na mboka kasi bandi mayete o woye komiliso lwami bimi bale babaka mane kuluzu moka ya bizi mesia sokozali mesia mibikiza mibongola bona bomba nias banga nzambe o toujours d'Afrique banga nzambe na ngai bakanza wapo na chapele toujours ne ba o Mandela welela apartheid lumumba kuva pour l'indépendance Nengo lingyo bomanga ye Cornela Belilo ya betija Isako bomanga yawa Mogolo nako kuva mabeleko yambanga yawa Mogolo nako kachwa ye Zoko yena kozekwa Na este na lueste oma Enzambe na ngai Trésor yaba Andi Makenzi numéro 1 Nzambe na ngai Arnold Kavangama Vandano na ngwende Jennifer Ilito Nzambe na ngai Bill Nzambe na ngai ah ouais on est là
bolingo etenda bozaba bolingo tanga kela cité Olivier Maleba bengelanga dada kasadiawa bolingo nyokolaka ngai lieve magicien mereki touré wapi ngai ya titende ngai die kibala mon vieux ya Christian de Cornes yango nandima nazala ata bolole ya bolingo na ye ataza betanga na miso bato nzele oyo ataza finganga na miso bato Kevin Kayembe Ingrid Putu bisalelanga na lobaka te naza bolole yo benzela toza metiola neti dalia bolole nzambe o ye nzambe na ngai bolingo kotisa kofia lomide ba conflit Jean Pato alazalaki olinga te na asilika ye iyazalaki obondelanga lokola bebe iyazalaki oloba na bekso ya mama iyabombanga na motema zigre d'amour lelo afungoli motema amureso panyeye nsima na ye makanisi oma atujane bao bolingo kotisa watanable papa neritana bomba leki bomba nuance yeyo toke soir kobelizeleki kobokolo mikolo nyonso ordonase na maboko farmase komi nzela toilette hôpital komi nzela ya wenze baningaki tunga ye memaka pondo yanga se médicament tabakozengaka mbele siti ata olesi esaki ya pondu ekomema ye mosika te libangeli moka na periode kasi ntaba mikolo nyonso tabakamarade na yasingaka asi mokolo taba yekufaka